Mbote na yo papa. Mbote maman. Papa soda kombo nani? Kombo na ngabe ya Kenda Papi. En tout cas, bande ko sali passi, tela état na yaza nango. Yemo ko expliquer biso au juste ce qui s'est passé. Mon mboka papi to monio makila presque nzoto mobimba. Yebisa biso likamoni nango e komelio po koma na état oyo za nango. Likambo komeli ngai l'état congolais abandonné biso FARDC. Po lelo tozala na ba incivique baba ko cresser biso pe ko menasaka biso boye tozali abandonné na l'état congolais. Pour parce que a désarmer biso. Biso toza ba militaire ba ko désarmer biso na pays te po par yango ezo pesa ben civique droit ya ko kotela ka biso pe ko menasaka biso tina ba état ya boye. Ba désarmer biso na nyonso dans tout. Ata mboza moi mbeli boza na ngwana la souté le côté. Tozala ni arme ni défense, tozo tambola kaka pamba boye toza lokola ke biso na population toza même chose. Ba menasa kilobi azalia koka moi kuna banga na soda te bon ngai muto ya tennis civil papa soda ye papa soda mbote na yo papa. Mbote maman. Papa soda kombo nani? Kombo na ngabe ya Kenda Papi. En tout cas, bande ko sali passi tela état na yaza nango. Yemo ko expliquer biso au juste ce qui s'est passé. Mon mboka papi to monio makila presque nzoto mobimba. Yebisa biso likamoni nango e komelio po koma na état oyo za nango. Likambo komeli ngai l'état congolais abandonné biso FARDC. Po lelo tozala na ba incivique baba ko cresser biso pe ko menasaka biso boye tozali abandonné na l'état congolais. Pour parce que a désarmer biso. Biso toza ba militaire ba ko désarmer biso na pays te po par yango ezo pesa ben civique droit ya ko kotela ka biso pe ko menasaka biso tina ba état ya boye. Ba désarmer biso na nyonso dans tout. Ata mboza moi mbeli boza na ngwana la souté le côté. Tozala ni arme ni défense, tozo tambola kaka pamba boye toza lokola ke biso na population toza même chose. Isali paska yebisa biso mama likambo ekweli yo ezali likambo nini bandaki ndenge nini nazalaki gressé lobi na 19h nayaki kotala moboti na ngai aza malade ntango naye kotala moboti babengi na telefone na Kisensu naye kotala moboti aza malade nakomi na ndaku nakuti mama alali na ndaku azalaki malade nayebi te lokwa aza ya kolala botiki alala nasomba nanu cigarette après avoir sanga kolamuka to ebande eni ya kosolola kobima kosomba cigarette mwana azoteka cigarette na point ayebisi nga alobi voisin na bino mpe aza na matanga nabi voisin na biso aza na matanga ok nake napesi ye papa mes condoléances po toza bavoisin bandako différent kaka boye mes condoléances papa merci papa boni malamu boni na ndako toza bien nde nini ndeko na nga oyo ya militaire papi te yaza na kingasani nikolo nanu mpe aintéressé na biso te ti ndenge bwana matanga ayebi te ke bwana matanga o te nanu akomi awa te sava nayiki kopesa oka mbote nga mpe nazongi na ndako na solola na mama mpona yeba ndenge nini ya koreganye kamp kobaluka na baluka kaka kobima kaka na obima kaka kokabwa na papa wana kaka na lupangu ya papa voisin na biso ba garçon bazalaki wana bazomela ba masanga na bango babandi na bango batomboli machette kaka na makemba ya papa
moko atake ngai lichette ya liboso awa na bare mosusu aye lichette mosusu na mutu na bare ntango aye kolanse nga lichette lisusu na loboko oyo ntango natie loboko na bare lichette osisa ekatani nayoki na perdre deja kote oyo nabandi kosala de toute moyen ke nabimisa ata poignard nakweya ata na moko esimbaki lisusu te makasi nyonso nzoto esilaki nga mpo nazalaki deja déclassé na mosisa ezala yango eza kutu deja libanda moyen na travaille loboko ezalaki su te ale nakimi nakoti na ndako kota nakoti na ndako bazosenga papa wana kolo ndako wana bimisela biso ye tosala nini toboma ye papa oyo place nakimaki na ndako bazosenga ye ke bimisela biso toboma et pourtant ke papa wana nde agarde baincivique wana na kati ya lupangu na ye mpe naza menance kaka na kati ya lupangu ya papa wana mpe bazodemande ke pesa biso toboma ye ngai namonaki c'est normal ke bato ndire baliaka bato po ngai naye kopesa mes condoléances ya liwana ya ndeko na biso congolais oyo akufi atiki biso nazala agressé lisusu nga mpe nazala mort nayebaki te ke a condition nini mabe nini nasalaki papa wana ni discussion ni koswana navandaka mpe awa te na quartier nayaki kaka visite kotala moboti na nga po avoir nasali na regagner place nasalaka na mosala naza na matadi kibala na campem nde place nasalaka nazokamwa pour le moment ndenge naza na commune nayebaki lisusu te nalali baplace mosusu kutu nakoki kolala te tala ndenge naza batongi nga pota ni tonga tétanos nazalaki graissé na bamachete mais ni tonga tétanos ni anesthésie batongi kaka par force kaka ndenge mpo bazalaki baminganga bazalaki nanu bastagiaire Il faut savoir que quand le tribunal prononce un jugement, il est précis. La porte est effectivement il y a peut-être $700 wana pour libérer biso toke koluka magistrat na tina ndako na ye yo magistrat bapesa da $700 epa kabakaba yebaka mo biso toya koluka yo mpo makila ya bato nyonso kabakaba asopi eza na maboko ya kabakaba ndambo eza na maboko na yo bino bosala na Kongo bino bozobekisa pouvoir afati magistrat wana kiple kineige tokoya koluka tina ndako na yo omoni nga naolala na chantier naolala na chantier nazonyokama mais bino oyoka $700 bacriminel po bobimisa bao babomaka bainnocent yo magistrat place ozali na mwasi no na bana no bokosibir kabakaba tokolandela yo ata bakondano ya mort tiokola façon magistrat asambisaka dossier na yo po aliberaki yo yebango deja tozoya nazoketika deja makambo no nyonso magistrat ndako magistrat daa tozoyeba deya so basambisaka wapi mpo nayebi place basambisaka ye mais tozozela na monoko akabakaba ye moko atanga so magistrat nini apesaka $700 papa Félix pardon papa pardon soki kolanda ngai nasengi yo vraiment fo bazwa mwana mobali wana kabakaba alakisa biso nani apesaka $700 mpo balibere magistrat nini na suki wana zela nazokende mpe kolia biloko na yo te ozopeye bambuteyage ya pambapamba na mboka
ne respect président Kisekedi nalingi yo na komo na Yesu poza mona mboka mais tala makambo eza koleka na mboka tozokufa banzala koboma epai tala ndenge bazoboma mwana moke bazolongola ye mitema na mitsopo azotala mobesu papa oza wapi bino boyebi mpe bandie wana boyebi bandie wana soki basali mabota na bino bongo bokolinga soki basali mona na yo boye mo président okolinga nga lelo nakomi mobange na suki ya pembe nzala epai koboma bato epai totikala komona makambo ya boye te mo président ekomi nini ekomi nini baza koareve bato tozotambola lisusu te omata na keti bakoboma yo omata na bisi bakoboma yo otambola makolo na boboma yo siko mwana wana oyo babomi mwana beli te siko mama na ya kolukela ye eza nango procès moko esengalaki ezala ndenge bozali komona yango te kasi tika esalema bongo mpo bana basi mibale oyo bozali komona awa bazali bongo miyibi kasi miyibi oyo bayibaka na bichingobila te miyibi oyo bayibaka na libongo ya baramoto te miyibi oyo bayibaka na gambela to na zikida te kasi bazali nde miyibi oyo bayibaka bana keba yebela po bilongi oyo tala yango bien bozali komona bango boye bayibaki bongo mwana ya batu ya 2 ans na komo ya mabinza Mbikai depuis le 15 janvier 2022 ti lelo mwana wana ya moke azali komona na te na yango awa tovali bongo na parke ya Kalamu esika bakangaki bango kasi bazali kosambisa bango bazali kondima ke bango nde bayibaki mwana oyo kasi esika mwana yango azali ti lelo nde bango bayebi te esengeli boyeba po bino nde boyibaki ye pe place azali esengeli boyeba yango po pasi oyo baboti ya mwana oyo ya 2 ans bazali koyoka na ye moko pe mwana esika azali koyoka bino boyebi yango te na yango bazuzi ya parke ya Kalamu balobi bakotika bango te bakoshimbama toujours ti bakolakisa esika mwana oyo azali biso pe tovali koloba tala elongi ya mwana oyo bien soki omona kayela lupangu moko to na ndaku moko esika songolo to pakala yebisa na leta po aya ko récupérer mwana oyo bamiyibi oyo mibale bayibaki mais po na bino bokozala wana ti mwana wana komona na pe après komona na mwana makala ezozala bino po bolia vungule soki bokebi te bokende kanyama kasese bamama bino batu botikalaka na bana na ndako esengeli kozala éveillé ekenge eluta keba na batu oyo bakotaka na mapangu eske ana kozo mama ya komela awa na kozo place osuba yebela bango tala bango bien po bango nde bazalaka batu oyo bayibaka mingi bana talaka be bana bien mwana bimaki na porte landa oyeba mwana azali wapi elowa na ke wapi po makambo ya boye ekomaka te me pona bino bokozala wana ti mwana oyo ya 2 ans mambinza Mikai akomona na pe bokolapa kosalaka mosala oyo koyibaka bana. Qu'est-ce qu'elle dit lorsqu'elle déclare elle a laissé des enfants entre les mains d'Arsène après cette explosion? miyibi bango oyo azonyokola biso na nzela boya matisa. Nous saluons notre héros national, Armand Kingulu. Moïdi El commandante, le maréchal. boyenda mokonzi boyenda tolinga kende kuna ende na kuna
moyibi bozo nyoko la basantela moyibi nyama ok mama ni ketch mama ni ketch mata basoda mama ni ketch yango mama ketch wana ketch ezokende wana yango wana mama ketch yango wana ezokende ketch yango wana mama mama tala basoda opération esalemi awa mama liboso na biso tala mama matala mama awa biso lelo somo mama tala tala ndi bazoya mama ya nora na yebisa kunini ye wana mama bango wana bakangi bango mama somo mama bango wana bokoma bango no beta bango beta bango beta bango beta bango beta bango bokoma bango mama zomona bikore somo awa bokoma bango big boy boyebani wapi bafoto na yo baimage na yo bavideo na yo yo na big boy libanda ezali bozali na pavillon 3 bose filmaki bakwisi kwisi na kati ya prison TVA nani TVA ovandi wapi avana na bandari na bandari wapi na mola ana liambo olobi na mola yebisanga bakangi mpona nini eza veke ndenge bakonzi batie biso maboko po tosalaka bacrime na butu tobotela bato basak babiloko biloko nini olobi batelefone efape so mutu mpe aza peti totekaka mpe tokobomao mpe toteki barin mo mpena mitema mo mpena bafoi ekufa mpe tozwama bokeraka ndeni na butu na bataxi jaune bachauffeur mosusu chauffeur aza liboso nani na nsima wana donc so moto okoti moto ya liboso aya ndenge nsima tokokaki yo ndenge ezalaka monsieur tosalaka pisi batournevis olobi tosalaka batournevis banini en tout cas olingi leta asalela o nini asala na o nini mpona bacrime oyo bino boza kopromettre bozotia bato population congolaise na insécurité merci na police na biso lokola esali mosala ya kotanga bino sikoyo leta asala na o nini leta nasala balimisa biso balimisa. Bonjour Bandeko, justice esali mosala nango tolingaki quand même to mettre à vie par rapport à la suite. La suite c'est que tous à toujours vigilant ba partie civile bolembate bo lembate bo poursuivre bateau atabake un appel parce que ezalaka toujours oh non comme ça premier juge les dossiers ezana acclameur public tous la tango to kenda un appel herbat ba lembaka herbat ba bosanaka on peut faire quelque chose des places oyo il faut bo fongola misu ata so ba ke un appel ata so ba ke na cassation to landela bango lisu likolo a lisu. Alors place nini manegance pe esale makabato yo justice esali musala nango ndenge longo bani batu wana condamné baye ko se retrouver lisusu libanda. Manegance esale maka na ba makambo ya ba grâce présidentielle na ba makambo ya ba liberté libération conditionnelle. Esale maande nini grâce président akosala na ye eza général impersonnel mais batu basala ka ba liste wana nde baglisa ka batu ba kombo ya batu amabe baglise ba kombo ya batu amabe oyo bazo répondre na critère ya grâce té de parfois c'est impossible moto abaza libanda vous allez libanda ndengeni. Alors comme exemple vous avez vu Willy Bakonga libanda na mécanisme nini tomito naka lelo ti lelo tomito naka et puis azo siéger na mécanisme nini aza libanda bomoni ba DG oyo ya procès à 100 jours oyo bazalaki kosala nzela na Bukavu oyo cour d'appel et jijaka baza libanda
nani mususu batu presque ebele bazo répondre na critère te baza libanda. Alors batuni ministre ya justice alobi o botuna procureur batuni procureur botuna ministre et comme jeu ya ping pong et comme botuna oyo alobi botuna oyo, mais pendant ce temps bato bazala qui censé être en prison bazali libanda. Alors bino bozala vigilant, c'est de ce côté là nde manigance esalemaka na ba arrêté ya libération conditionnelle na bato basalaka liste ya grâce présidentielle. Alors nakosenga na l'état na biso eloko moko, s'il vous plaît, soki bolingi penza peuple congolais bato oyo basi ba condamner bango ata bakokenda na appel ata bakokende wapi bo transférer les biso bato oyo na ndolo, parce que andolo avec la discipline qui y règne. Non, j'adore la prison de Ndolo avec la discipline qui y règne. Botine de la biso bato wana, parce que kuna babiloko ya liberté conditionnelle bo glisser kombo ya moto yo azali na ordre te ele kakate o bo glisser kombo ya moto kuna, c'est la discipline et la rigueur. J'adore botine de la biso bato wana na Ndolo bo sala transfert bayako sala boloko na bango na Ndolo, peine de mort na bango wana na Ndolo, comme ça nous serons rassurés, parce que votre prison de Makala là imbécile na bino prophète kambanga na odi tala ko ba bomba kambanga na Jérémy dans la comète de l'eau, imbécile de ma vie, retirez le quoi. Imbécile, j'ai pris la Jérémy, retirez le quoi. Retirez le quoi. Aujourd'hui, on voit d'imbécile. Imbécile, le prophète de Dieu, imbécile, Nabino. Imbécile, le prophète. Le prophète dans le couteau. Si on t'a besoin de me mettre Bino, ça. Oui, on va prendre la famille à bateau. Le prophète de Dieu, on va prendre la famille à bateau. Attends, prophète de Dieu, on va cité. Attends, prophète, tu vas voir un temps balaxé avant que les places sur les santé. Imbécile, Nabino, le prophète, imbécile, Nabino. Retirez-le. Faut dire qu'on s'abatte, faut dire qu'on s'abatte. Les personnes en danger, tant qu'on peut comme en danger, chef de l'État, mon contact comme un prophète. Azamé sur l'armée n'a été. Nous avons bien la Bibline. À moi, ce chapitre de 3, verset 7, Dieu ne fait rien sans que tu vas lever sa serviteur. Allez, vous la rabinons-nous. C'est grave, c'est grave. Allez, vous la rabinons-nous. Aucun message. Aucun message. Quand le président, il y a un stade. On va voler. Général Mayel à l'Obabou, défense Général Mayel a été son âme représentée. Ce qui est au monde, les Kambekwa et Namboka, l'État a un coca. Té, comme maîtriser un gros, le été militaire, n'a pas policier, n'a pas homme politique. Général Mayel. Makila et ma peuple congolais. Tout ce qu'on fait la guerre, tout ce qu'on fait 20 millions de personnes. Vous voyez ce que vous m'avez dit, les souches, na misopo na biso, na mitema ba ujoka ngo ba teka yango. Ata bino moko Jérémy. Bazo na souci ba ninga bazo ku fana ST. Mobondo azalia, il a tué combien? Hein? Enlève mes pailles, makambo paille to kosuka ndenge nini leki Jérémy. Comment on a été? Même les clientes, il y a 4 TikTok. Au moins du mois ci, au Kimi. J'ai vu les bateaux na Ebi Bango. Na Eko Bango na garage na na moni lieutenant wana na capitaine ba na quête na Bango rouge. Bazali ebele. Na basi bazo sec. Attends, quand tu te gobima. Hein? Romains 6 verset 23 les faits du petit amour. Ba bani sa Bango boda condamné Bango ba ko beta Bango massage. Ta, publiquement. Jérémy fait le même aussi. Mais ça, vous doit le même aussi. Faites facion de problème. La facion de problème, c'est qu'on va voir dans l'Est et dans la salle d'Ango. Facion de quel problème? Parce que juste, de tout ça indépendant. Au terrain, mais on ne sait pas, ma prophète absent. Mais on va à côté. Mais la bouzoba baye mbang. Bonsoba baye. Quand elle a le baye, ni baye. Bamakioniste basé dans Mboka, nous devons faire kidnappeur spirituel. Beaucoup d'attention parce que dans la mission, ce n'est pas pour enrichir. On a fondé la bateau mission. Tu vas s'habiliter. Alors, quand tu vas dans Jérémy, ils disent réellement, pour faire un tellement de bon comme danger. Tu vas voir comme zéro. Alors, on a diamant montré. Quand on a fait la boy, on a beaucoup après 5 ans. Imbécile. Ce qui est plus grave, à part l'officier, le lieutenant, le capitaine. Un généraux, na 4.
badepute baa na kati bapolitike baa na kati sikoyo place abombanaka na bango